Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Congo check check TV. Yasiba Mutombo. Salut na ba fidèle nyonso ya Congo Check TV avec Darling Love la canon ba mbote partout place besoin mi la canon na binoye yo mwana muluba botama muluba oka sentiment mbote encore na mon boss mon patron papa Sibu Mutombo depuis Allemagne mbote na yo papa et pourquoi pas na George Djunga otetelake mafumbe mbote na yo. Toujours Darling Love na émission na ye vous avez droit de savoir bozaka toujours na droit ya koyeba. Vraiment émission na biso lelo eza en direct bobenga po ekosala bien makasi liso na biso lelo ezopesa pasi mingi na kati ya motema liso na biso lelo toza na France ezaki na mama moko na France bandeko balandi azaki na mobali na kufi atikali na mwana ya mobali ya 2 ans mobali na ya kufi moi otali mwana kitoko konzima teke mwana oyo aza mwana ya mutu mwindu aza mwana ya congolaise orondima te kitoko mwindu pembe nono bakutu mwindu pembe pena mwana kitoko tipe tonton na biso wana koli bandeko akomi na ba 30 quelque wana a décidé non azaki pe na chéri na ye il faut abalana na chéri na ye bon avant babalana azaki aya ko présenter pour avant beaucoup mana ko balana moi mobile a proposera moi si faut ya pe na famille mobile ba mona famille mobile ba mona moi si mobile peut fa kene na famille à moi si bandeko la fille a lobby Darling maman wana kaka premier jour oyo na yaki na ndaku na ye moi na ye ko présenter ngai ozomona ke na ndaku oyo ozala bienvenue te mama mona azosuka tuni likambu ozomona kaka ke mutu mo otune makambo na kanda penako bon amoni nango eza normal ke ba mama bokilo kaka ndenge ezalaka babala na kate babalani tina nini mama bokilo wana ya mama na biso ya France po Élysée alobi na ngai Darling il faut tanga kombo Élysée Lukanga aza na France na Saint-Étienne alobi na ngai Darling faut tanga kombo po choisa te bêtises eleki mingi mama na bombi trop ezalika mombo ya pasi bobeta non lisolo na check TV balandi bapesa nga na solution na likambu na ngai tinde mama wana bande kolinga mosi ya mwana na ete eza nini mama wana ndenge vi na ye mobimba ndenge papa kufaki atikaki mwana wana na 2 ans tant mwana na komaki na ba 20 ans mama wana komaki kobima na mwana ye mama wana bimaka na mwana na ye yango tangu mwana na ye a décidaki abala mama bande ko sepela te bandeko mwasi babala ni pe aye na ndako mais maltraitance azo biso Darling maltraitance ya ndenge ya kosakana te fo mona mama wana ndinga salanga opesi mobali rapport mais omona kaka réaction ya mobali eza kaka ndenge wana mama lobi ndeko na biso mwasi abi mona kaka mutema lokola pe na lingi mobile na ngasi to balani na vanda kaka ndeko mwasi bakutane na mwambala na ndenge nini yepe yana bengisi na poto auti ko ya sika pas même une année azaki na ba mois ndi bakutana ndeko mobile allez jour msu na butu parfois ezalaka soki balali na buto mona mama bokilo ye beti porte koko yaka nanu wana bengi mwana na ye wana mama Emily na France abengi mwana ibisi alobi yaka nanu po Elisa ibisa yenga tanga kombo abengi ye yaka nanu
bon moi ça trouve ça normal peut-être maman a un problème moi il faut aider ne le romo a trouvé non ça normal bon tu veux comment pena mo mesano ko pour moi na comment ko éviter tant abalaki abike non ça na moi si na ngai moi na pe déjà na maman ba comment déjà ko bendana wana selon ndenge explication oyo ndeko mobali apesa ki moi si na ye tant makambo wana ebimi abi je me suis na buta bi fona landela comment ça ekomi kaka minuit maman oyo biso déjà si to mi côté to lali suka minuit omona ye abeti porte à côté tant abeta porte bon ezate ke abeta ke abenga nanu mwana na ye yaka mama milite akobenga mwana ete akokota penako akoti wana babimi na mwana mwasa bina landela bandeko ndeko na biso mama na biso Elise akota boye ambifona landela pona nini chaque butu mama yako kobenga mobali nanga aya kolandela boye nzoka ne mama wana bimaka na mwana aya kuta ba mpena bolingo likolo ya mbetu bolingo ya makasi likolo ya mbetu abi na kwe ya crise ou bien ndengeni abi na sali effort simbika amir mo yebe émotion ndenge ezalaka bandeko mutu azala ndenge na émotion esalamelaka ye kwa abengi mobali pena na kombala baluka boye mobali na mbetu na mama na ye bandeko balandi alobi bosalelanga nanu analyse oyo bino bato bozotala nasala nini comment maman oyo abina tuni mobali na olela est-ce que c'est vrai maman aza maman na yo oh non maman na ngai tellement choqué les cas qui trop allez mobala bandi ko tandele vérité on a banda obima na maman depuis nazara déjà na ba tango desi na koli na komi déjà majeur na komi déjà ko bima na maman na ngai boy boy mobala ebise soki yo lingingo vandi so monike oko linga ngai te mieux faut kanga biloko na allô allô bonjour bonjour ma Philo, hein? Oui, maman Philo. Maman Philo, il faut intervenir pour la sécurité par rapport à l'humanisation des zoologies. Moi, on a limité maman a été. Maman peut moi la chose à sa folie à cause de moi la mais maman a dit ça vraiment ce qui n'a dit les solos que bien que moi va lui mettre des conditions ici et si c'est fait si conditions c'est pour plus maman et moi si alors maman ce qu'on a déjà moussouli vraiment te akeko luka kisi te maman papa akufa maman tellement moi on a zalaka kitoko makasi ye a préféré moi mobali a préféré kaka mobali nde mwana na ye wana sikoyo mwasi aye kokanga mama bokilo na mobali na ye na kati ya chambre déjà du côté moi mobali wala kwa bazambe et maman le passage c'est là de moi en personne moi la ça qui faut que les bateaux comme ça comme mobali là c'est pratiquement impossible donc il faut ça la matière qui fait le comment que des gens les hommes malédictions ma casse de là il faut pas le passer la table donc moi parce que moi na pas la moi si na na casse yo maman bokilo siko moni akolinga ete po akoticha na kasa bombanda ça faut que moi mobali wana lukantambe pe maman la femme de la chaîne nzambe a confessé à celle et délivrance qui a a sauvé vie à moi na ya mobali si c'est vrai moi na yo ko ko mobali na yo pe maman na yo
akoko mwasi dossier ça ndenge nini ça oui mama Philo siko ndeko na biso ya mwasi mobala yebisi soki omoni moye te ndenge nga na bimaka na mama na ngai okoki kokanga biloko na yo okende baza na France bana bakala na bisa mwasi eza ke akoki kolembisa maboko te akoki mpe kolembisa na likambo mobala azoloba bongo parce que aza sous l'envoûtement bonga nazomona yango spirituellement aza sous l'envoûtement oyo mama na ye envoûte ye parce que azomona makambo yango eza normal po likambo nano osali yango te omona yango eza normal mais soki osala na yango koma kosalasala yango malebeli oko omona yango ndire eza normal mais na miso eza eza abomination moko monene mama akoma mobali ya mwana na ye to mwana akoma mwasi ya mobali ya mama na ye donc kitoko ete mama donc na biso mwasi eluka nzambe soki alingi mobali na ye c'est vrai soki alingi mobali na ye akoboma na famille na ye bayeba makambo wana te te faluka sipena tani basala priya mpona mwana mobali na nzambe touche motema na ye monde na nzambe mpena na motema na ye azokimia azokasala ye délivrance la deuxième point soki atali la mosusu soki okomi sikoyo otala nde ye moko amemela makambo soki amoni ke wana te ezalaki nango libala soki esimbi soki esimbi tete loka amoni ekutana makambo ndenge akosuporte na ye te eza makambo eyaka alukola te na nzambe babombe ye parce asangisi nzoto na mobali oyo abimaka na mama na ye bakoma mwasi na mobali abondeli mpo na ye mwasi na ye akoluka mibala ye mosusu eza grave te merci beaucoup maman Philo bolandi ndenge maman Philo alobi vraiment alobi ndeko mwasi soki olingi mobali na yo luka okota ba prière po eza susu normal te komi anormal maman Philo kutaki déjà émission presque na katikati ya kanisi lokola mwana nde aza na kisa bimana na maman na ye te mwana toloba esi ya mesana na ye ndenge abimaka na mama na ye ayoka deja gu wana akoma ko préféré na ye mama na ye apesa ye bolingo yango yoki a répondre mwasi soki omoni moyen te ndenge nga nazobima na mama na ngai kanga biloko na yo okende bolandi ndenge mama Philo alobi ke ndeko mwasi soki oliki vraiment mobali na yo kota ba prière sambelela pona mobali na yo yango vraiment nazo lobela ekokoma ndenge nini moboti oboti mwana yo kitoko wana za nango mwana nandaka kitoko ya papa ya mama c'est pas mucho pono eza kitoko yango obimisi mwana wana mais ekoma ndenge nini yo mama moboti obanda kobima na propre mwana na yo mosabi na vandi na landeli pena na yeba eske mama oyo asomba yete eske mama oyo aza mwasi ya tata na yete bokoli oyi mais na ba recherche nous on a sali Darling Love na ezaka ke aza mwana na ye biologique sikoyo bandeko tozo yeba te tozo koma wapi mobali kutu azo s'en fouter nango etali yete soki mwasi akokenda kende me ye azo préféra tikala na ye na mama na ye wana basalaka bolingo bandeko balandi vraiment mwana na yo pe ntango omonaki ke mama abandi kosalisa baje moko boye ozalaki na droit ya koboya oza mobali nayebi te eza kisi ndeko na biso mwasi alabi nazoyeba te eza kisi to mbongo oyo baza nango po ye ebele fo mama abimaka na mwana na ye ou bien ndenge nini vraiment ekokoma ndenge nini namoni appel mosusu ezokota awa na yamba ngo po analyse na biso ezokontinue kaka allo allo oui Darling Love c'est monsieur Michel hein? Oui papa Michel oui na benga na depuis Australie hein? Oui papa donc émission ngai nazo kaneza vraiment makambo salami après maman na oui eza makambo ya solo et salami na France
Maman na biso abimaka na mwana na ye ya mobali. Momesano ayaka kozwa pena mwana ye na chambre po mwana sa bala ayaka kozwa pena mwana na chambre. Jour wana mwasi alobaki faut landela ndenga ayaka kozwa mwana chaque mobali na chaque jour il faut landela nde ayaka découvrir que mobali na ye abimaka na maman na ye. Mais ce qu'ils ont bon, franchement, c'est qu'ils ont besoin d'inceste, maman. Moi, je suis là pourquoi je mets la question belé. Moi, tout bon. Ni balle, les bazar en France, en bazar, bazar, na basi. Ni oya moni apasi oya komona na vina ya inceste ya bongo mama bimakana mwana na ye akanga malanda ba bongo. De partir faut qu'il quand même hein qu'il on a qu'il mongo ba na famille na bango soit moi on a za ba kisi mongo boye quelqu'un parce que ça na mama na ye pour na vie normale je ne pense pas qu'il faut ça là je ne pense pas donc conseil normal on a coupé sa maman la vie son merci donc c'est déjà pas beau na mobile yango nanu te ba utaki kobalana. Oh là là. Mais c'est simple. À divorcer, c'est simple. On les insiste, mon boîte à l'élo, sengi, pardon, qui va passer, va s'amélier. Maman, n'a-t-il ce qui est cool, on a tout là-bas. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas, darling. En tout cas, c'est que tu es au moins en ça. Moi, je suis en ce moment qui est le roi, on a beau quitter. À qui ne s'en va venir à la macabre, à aux affaires, c'est la mousse. En tout cas, il doit partir. Quand mission en est là-dedans, en tout cas, il faut attendre. Ok, merci beaucoup. Bolani Nenge Papa Nabiso Michel. Asali analyse selon ye, aperçu point de vue nae, alobin de konabiso ya moi si. Élysée, aïe, appelle les ozongi sanga vraiment. Le relabiso ya moi si Élysée, il faut divorcer. Pour wana eza déjà mabe makasi. Peut-être. Tokori peut condamner maman te moussous. Kiss. Moi na ye monde mutakenda kozwa. Ba pesa ye condition. Faut bimarana maman na yo. Yongo zomona ba makambo zoko ma ebele makasi. Pona nini bande ko na biso balingi vie apprécier. Po aza mwana ya koli na poto. Est-ce que eza kisi e wuti na ngambu na ye to maman nde aza na bakisi yango zo sala ke abimaka na mwana na ye wana pena nde place nde kona biso Élysée alobi place pena na zo mona pasi nde yango wana mobala ebisi il faut kanga biloko na yo kende soko okokoka ko supporter condition nga na pesi yote comme kapé bato libanda pe bayeba yango te. Moi moi ça zo le labi darling love na okoka ko bomba yango te. Yongo na banda ko comprendre te maman na ndo zonga lokola mbanda. Maman wana ba fête boye ba ko inviter mobali na ngai mama ko kende kaka na mwana na ye. To ba depuis to balana na quelques mois otozana ngo maman wana okomona ka bilo mo bizarre weekend boy akobimaka na mwana vraiment yango zomona ba makambo ezokoma ebele na ba couple yango yo bokondana ka basi ya poto bazalaka bazonga OK mibali pe bazama be makasi yo yebaki ozana maman chérie na yo ton amour. Pourquoi yaki kolinga mwana ya bato? Pourquoi linga ki obala e? Po yebaki ke suka tant que bozo vivre ndaku moko ako découvrir yango kaka. Vraiment bandeko. Yango zo mona ke ba mama belé azo sala ba makambu mususu. Bino bomona ke mama moko bo azo bima na hôtel na mwana wa azo bima ko pe ko bota eto ko za koko na e. Eza normal te. Ba jeune garçon. Yo zo bouleke ngana bima na mama na zo lomba ngai. Aza na eloko azo zwa na kati ya nzoto na yo. Vraiment merci beaucoup. On a zali nango lelo ya ko pesa bino. Ko beta bino lisolo ezaki wana
Merci beaucoup na mon boss, mon patron, Papa Sibou Mutombo. Merci papa pour la confiance. Mambo tenanga na maman Madongo la patrona. Moi c'est ya fiotingo maman chérie. Mambo tenayo Bozaka toujours branché na chaîne Mino Congo Check TV. Boza décidé tozaka wana toujours une émission vous avez droit de savoir pour nous saler la bino maïm oyo ezoleka. La bino bozaka toujours na droit oyeba. Merci beaucoup na mon réalisateur Metiti Moazo ça toujours que bon mon émission vous avez droit de savoir kitoko boé bozaka toujours branché to mon ani check. Congo Check TV. Yasibo Mutombo. Congo Check TV. Yasibo Mutombo.